Mbote mingi na bino nyonso to ba bolinga mama Elia Nitu na pesi bino mbote mingi bandeko nanga bwenenge na mesana ma vimpi moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bandeko, est-ce que boza malamu? Boni ba santé, boni journée à lelo, est-ce que bolamu ki bien? Ngayo bino mama Elia Nitu, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawa ala musibiso na kimia na makasi na boboto awa na kati ndako toza bien bino pe côté na bino ndenge nini. Merci beaucoup na bino nyoso bolinga bo disposateur na bino pona kotala mama Elia Nitu te pona koyoka mama Elia Nitu. Tozaka na émission na biso ya tozana Elia Nitu TV, préparez-nous pour le mariage famille du cœur. Pourquoi la bi famille du cœur? Pour bino surtout botala nga boza famille na nga ya motema, vous êtes ma deuxième famille. Yango na benga kabino famille du cœur. Na kati ya émission na biso bandeko na ngai ezana ba mama ba benga ka balobi makamu na bango, ba papa pe ba bengi balobi. Ndenge naza toujours na dans mes habitudes dans le barake émission na biso pour na obebisa te ka sezakande pona ko bongisa. Ya solo na ndako libala ezana ba makambo ebele. Ndako libala ezali na le haut et le bas. Ndako libala ezali comportement ya mwasi, eza comportement ya mobali, eza comportement ya basemeki, eza comportement ya baninga, nyonso wana ezosala kaka ndako ya libala bandeko na ngai. Soki mama moko abengi po apesa rapport mama Elia Nitu tala mobile nanga kutinenga za boy asomba katelo ko akolia te mobile nanga linga akolia mobile nanga ko commander mobile nanga ko chama kolo na mesa lambela nga boy mais mobile apesa ka mbongo te nyoso na sala kongo na mbongo nanga moko mama Nitu na yaka na lobeli ba papa ke ba papa botika ko sala boy soki mutoza na pose ya kolia malamu bimisa pe mbongo ya kolia na poto to komaka ke mobile afuta ezaka mobile afuta ndako mwaso asomba biloko ya kolia mais ba mama mingi balingi penza makambo ko somba biloko ya kolia te kolesa ndako malamu te mobile mona za ko assurer ta musoza ko futa ndako soki ke ndako wana eza ya mwasi na mobile à part ba mibale bazaka ba gigolo o bakota mabala na ndako ya basi c'est un peu différent. Oui to kobenga ba gigolo na ndenge nini po okote pa ya mwasi okuta mwasi na ndako ne malgré okoti ozoko ata ko futa ndako wana te mwasi ka futa ka ndako yango to kobenga bino ba gigolo so ni ba benga o gigolo te papa malamu obanda ko futa ndako ya mwasi okuti mwasi aza na ndako yo peta ngo ko s'installer banda ko futa ndako e ko sala malamu. Mais on est ko episa bino mukolo ya lelo eza boye na lingaka ba mama tozaka correct na makambo to yokaka tozalaka mwa correct to talaka kaka teke to tchaka kaka mibali na ekulusu to na croix mibali pe to talaka kaka teke to tchaka kaka basi na ekulusu to na croix te tozalaka na o balobi au milieu du village ba mama na biso balobaka soki abalisi mwana ya mwasi mama komaka na langage ke ndenge na boti mwasi ndenge pe na boti mobali okomona mama bokile kuna pe akomi alikuwa na boti mobali na boti pe mwasi eza langage na biso ba bantu to lobaka ndenge wana na yango na kosenga na ba mama na bokebi nyonso ndenge boza kolanda maloba ona za koloba bo analyser yango malamu po ekoka kosunga boza ngo à travers te surtout ba oyo boya ke yo kotela ka mibali bolongola ngo na mutu eza makambo kokotela mibali te eza réalité ya vie ona za kotalisa bino na mukolo ya lelo eza na ndeko mobali abenyenga po ebisa ke mama Elia Nitu nazali parmi mibalo batalaka yo mibalo bataka ba émission oyo salaka pe na sepelaka nango mingi parce que ba émission na mama esungaka bato ebele na musala na biso kuna tosololaka masolo ya tozobeta masolo ya Elia Nitu TV mikolo komi Elia Nitu TV famille du cœur bozo comprendre bandeko na ngai mama Nitu naza ko benga yo awa devant mwasi na ngai na boyi mwasi na ngai ba ko panza kinga sango te lokola talaka yo na baki na benga ye na benga o devant ye ayoka o nazolo babi mama Nitu naza mobali oyo oui nakuti mwasi aza na ndako mwasi azaka na ndako na ya vandaka nazo vande pa ya mwasi nazo vanda pa mwasi te pona nazangi mukanda te nazala mukanda na nga mwasi pa zana mukanda na ye nazwinda ko ya ngai oyo mbula matela pesa nga na cheba futeli toza kovanda na ndako ya mwasi bike bino basi bolinga mi ko garder bandako toza kovanda na ndako ya mwasi naza muto na kiendaka musala ndako ya ngai soki bafuti muto na futela kanga kaka ndako po aza moninga na chela e ba intérêt te na tika futa kaka ndako nazo aka mwa muke mwa 200 muke na likolo na kiendaka musala mais ndenge na kiendaka musala mama Elia Nitu chaque fin du mois mwasi na ngai yeyo na pesa ka 700 euros 700 mama Nitu pona kolia 700 euros tout le mois
na pesaka mwasi pona kolia. Mais makambo se répéter trop na bité na benga mama nitu na misu na ye moko na boy kena ko funde pa etel kingandi na yebi ke pa mama nitu to kozwa solution mama nitu à côté ya biso ngala bi mama ya solo apesa seta oui ya solo mais mama nitu sko tunanga mosa lesa ngani alesa ngaka ka biloko elala akolamba biloko mama nitu sala ta 1 mois ta 1 mois et demi abimisi yango lelo lobi akotisi abimisi lelo lobi ta muso pesa biloko komi ngai mama ezala kena pesa ka mbongo te menazo pesa mbongo menazo lia mabe yeyo mwasi nanga na pesa ka 700 euros mama pesa 700 apesa ka nae boto ko so makabaka biso mote fa bien ka mama ni to habité soto solo ki yango biso moko combien de fois na sali o reproche ya makambo ko lia na biso ke nazo lia malamu te olingi koyoka te lokola yo tala ka émission yango na bengi mama nitu yango mama nitu yoko sona na bino o pe ezali pondu bomoni pondu eza pondu na lambi na chena bol oyo mandesu pe na lambi na chena bol oyo eza pe kaka pondu oyo makayabu na longoli mungwa na chena bol na longoli ka makayabu ka muke oyo koliama oyo bakotis na sokoli deja na longoli pe mungwa na chena kati ya sachet oyo mbisa kokauka na sokoli deja na cheka mungwa na chena congélateur. Mais biloko oyo ekovanda pendant 1 mois te. Non, c'est impossible. Biloko ekovanda pendant 1 mois te, c'est impossible. Biloko oyo soki ewumeli to parce que boyebi ke na ndako tozanga légume te, pondu to kola ma mikolo surtout te. Ndena lambi o neti pondu boye kolia manango 2 fois. Esili nango. Makabu o madesko tozanga ya 1 fois. Esili. Bomoni pondu na sina joti ndambu kutu. Donc soki elia misu lelo esili. Pourquoi? Parce que eloko kwa légumes ya biloko to lambaka okoki ko bomba mama ko bomba légumes na ata 2 semaines eza mabete eloko kwa makayabu na longoli na nga mungwa nde bomoni eza malili na ko uti congélateur soki na kalinga makayabu eza kaka poto lia mbala moko esila o nde koti seza mwa ebele ekoki ko lia mata 3 fois parce que eza ebele mais na sina sukoli na longoli mungwa la bongisi légumes okoki ko bomba yango mama madesu okoki ko bomba ngo mingi te bokoki kolia ngo boye 2 fois esili oyebi mobali oyo apesaka mbongo ya kolia esengeli mama olambela ye aliaka malamu mobali alobi oza koliesa ye malamu te biloko eza koumela na congélateur biloko faut pas eumela na congélateur e perdaka goût nango ba mama ekoki pe kokota bactérie eza bien te koumisa biloko na congélateur ba mama bozolandanga et surtout que papa oyo apesaka mbongo pe apesaka mwasi pa wangani te alobi mama elia nitu omona semula pamba po mwasi na melanga semula mwasi préféré asikaka na TikTok azala na TikTok. Moi ça préféré azana TikTok asekaka na TikTok olela melanga ta simo akela maka simo na yo moko tala kuna na congélateur pondu mo eza kuna tala kuna madesu mo eza kuna na yeko pesa conseil ba mama eza malamu te bizaleli wana ba mama eza malamu te soki eza na mutu oyo apesaka yo eloko te okokosa le mwanko ekokoleka nango mais mutu apesaka 700 euros ya kolia mama eza malamu te atanga ndenge eza bo 1 semaine c'est bon biloko kolia oyo olia maka 2 fois na le biteke na congélateur te na ozana za lokuta non na lambaka pondu na nga matiti eumelaka matiti yango oyo na lambi pondu na nga na congélé yango na bombi yango mais na koko bomba bo 1 semaine et demi na koko bomba 2 semaines tout au plus ce qui neti ponga na tuna papa okolia nini so bina kolia pondu so na bikena na pondu na congélateur na kobimisa pondu na nga na zuma kayabu na sali makayabu na moto nango na sali semula moto to na sali makemba na kamati na pesi papa mezate olambi makayabu boye obombi olambi bakotisi boye obombi olambi mbisa kokauka obombi obandi kobimisa wana eza malamu te ba mama to yeba kozwa ba soin ya bandako na biso mobali aza mobali mabete aza mobali malamu apesaka 700 euros ya kolia mwasa wangani yango te mwasa ndimi yango ke bapesa ke 700 ya kolia ndenge nini moto aza kopesa mbongo ya kolia ozolengela ete mama na teya ki onako kote na bi na kosala émission pona batu dokola yo lolenga na yo boza ebele mabende muta pesa mbongo te mais muto za ko pesa mbongo ya kolia bandeko na mboko ya poto mobali chaque mois alekisaka te
apesaka 700 euros ya kolia mama chaque mois azopesa parce que ayebi ke azovanda na ndako na yo 700 euros ya kolia quand même mama tozala pe moi bato okoki kolesa mobali biloko esali un mois na congélateur te za mabe yango wana so aki kolia ya moto quelque part yo po komaka apio lokola biloko apio oyo opesaka ye na koloba na ngai ebele te oyo nalobi moke ekotoka na kati ya matoi ekota pe na matoi ya baoyo nyonso baza na bizali ya kobombaka biloko pendant 2 mois mais eza susu goûte biloko koza susu malamu te une semaine 2 semaines c'est bon après on a changé lamba biloko mosusu ata pe vandi 3 semaines zo yango bwaka yango lamba biloko mosusu bwaka yango lamba biloko mosusu mama. Donc là qui na moi mokia kolobela mino ba mama boye baka kozwa ba soin papa oya bengi na pasi na motema na mawa na motema mama na pesa ka mbongo na ngai mais nazolia malamu te mbongo nazo pesa madame alinka réseaux sociaux za mabete mais telaka makambo oyo eza ko édifier yo telaka makambo oyo ekosala yo bolamu telaka makambo oyo ko aider yo kotala réseaux sociaux te kote bazo finga bato nde kote yo sepele ke kotala ndenge bazo finga bando vandaki ba mama musu bazo vanda na live ti 2 heures du matin balingi ba mama balingi ba live bazo finga bato kote ba live bazo finga bato nde kote ba mama balingaka oyo kite monde ba fingi kuna te ba sise le poso kuna te modèle ba fingi modèle ba sise le poso mama tika ngana vanda na live vana ti 2 heures fo yoka koni mama wana ndenge azo finga mama asaka na kati ba fingi ko finga ba silise nde le poso ayoki yango ya bien non sikoyo yo bando bande kota lève ti 2 heures du matin maman otali lève ti 3 heures du matin obose ni kutu koza na mobile na mbeto obose koza na ba devoir obose ni ke fo lambela mobile non maman il faut boyeba ke tango za mwasi libala moto kosa yo tata basi mindele pe balambaka balambelaka pe mibali na bango na ndenge na bango bazoka pe soin ya mibali na bango est-ce que bomona mibali ya mindele boy mwasi na mindele po elinga mwasi ya mutu mwindu te bango pe bazana ba principe ya mariage soko ke ina nini na OK obali ana mboka poto na mariage to benga kana mariage civil na mairie okoka ba kotengela yo livret de famille bazo tengela ba principe o ezana kati anda kwa libala ezana ba principe nango ba mama ezana ba principe nango ba mama okovanda na TikTok bando vanda ti 4 heures du matin mobali azata na posa nzoto oya asimba ta mwa nyonyo mwa simba ta nyonyo ezate mobali azeli na chambre tititi alembi mobali akozela boy titi mobali alembi bando vandela ki réseaux sociaux eza mabete mais faut ko yeba ndenge ya kosalela yango il faut ko tala pe ba émission za ko édifier yo ou eza ko peso quelque chose ou e ko aider yo ou eza ko aider yo non ou eza ko détruire siko ki kote mo bazo finga o ki ovandi o sepele o bengi pe muninga we ki denga zo finga ya o ki kuna denga zo finga o bandi ko tinda bato balien mais ce qui ezelo ko moi kitoko po tinda balien o ko tinda balien te mokili échanger mokili za kobeba vraiment za solo mokili za kobeba makasi tomika ko changer mama nyonso oyo kotala video oyo yebi ko zoka so ya mobali na yo te na ko senga na mawanzambe na bolingwa nzambe soki mobali azoka so na yo mobali azoka so ya ndako apesa ko mbongo akolia sala effort banda ko lambela mobali ezaka mabe mingi mobali a réclamer biloko akolia soki mobali za ko réclamer biloko akolia ekotinda bandolia pa ba camarade ekotinda bande kolia pa ba camarade ne ya bana basi ekotinda akende même ko zo mwasi moko lambela ka ye bien awute pa mwasi wana alie kitoko azonge pa na yo alali na ye kela ba semo na yo tout à l'heure nzoka po asali ki déjà libanda wana aliaki amilambela semo te balambela ki ko lambela ba pesie libanda wana amilambela ki pondu te balambela ki ba pesie boyi bakango ke mibali ndenge bazalaka suki mwasi osama ka mwa mabe na ndako tango akendo kozwa mwa chéri mo libanda abandi ko talise mabe na onyonso abandi ko talise ozaka salite abosaka une fois par jour asura une fois par jour ayebolamba te alesanga biloko elala alesanga biloko ngai alesanga biloko bololo tango mwasi wana koyoka bongo mama abandi ko sala le contraire na oyo salaka tango banda ko sala le contraire mobali mi pesaka te mobali mi pesi bino mo boyebi mibali baba bébé mibali balingaka bato balengelaka bango mobali nyonso alingaka se sentir azala aimé mobali nyonso alingaka mwasi oyo alengelaka ye soko alengelaka ye akolingo makasi soko alengelaka ye te akolingo pe makasi te depuis la nuit de temps et salama ndenge wana yango wana tango nzamba asalaki Adam tango asalaki Ève ayebisi tala na salelo aide semblable aide wana sokola kabilamba aide wana abotabana aide wana alamba kafufu aide wana servaka na mobali po mobali azaka ye moko
moto ko aider azakite moi senior sotra aide à mobile soko moni ministère ezotambola malamu yebake moi ça za malamu soko moni ministère etambola malamu te atandako soko za ko réussir yebake moi ça za malamu bible bakisi celui qui trouve une femme trouve le bonheur alors madame maman zala bonheur à mobile na yo que Dieu vous bénisse God bless you Mungu anubariki tata nzambe kalo sakumuna nzamba ndibesheneni bana betu bons bisous je vous aime beaucoup bye bye